Papa. Ce qui est plus grave, Batunyo so baza koloba wana. Babimi ba député na signature na ngai. Oui. Boza ko ngai. Oui. Papa. Ce qui est plus grave, Batunyo so baza koloba wana. Babimi ba député na signature na ngai. Oui. Boza ko ngai. Oui. Yakanena batuana papa. Il dépasse le pouvoir. Au Tchali, nous sommes à chambre de combat. Comme on appelle à midi 12e rue. Kebana wana. Oba tambola na jeko. Lelo oyo yo. Obengi biso ba kilisi. La kisanga yi vidéo ya kabuya oba kangiye. Na la police na peso $1 million. Na peso siko dega na telemia. Nalandi ba menace ndenge nyonso. Mais vous avez vu le week-end ici un groupe de gens balati bilamba rouge va marcher balobi tozoke ndeko bomakabuya ngana za ko ebisabino na pokwa ya lelo boy qu'il pleut ou qu'il neige Kabuya est légitime et légal. Voilà. Ce n'est pas un petit groupe de gens au Bakoloba basali ba déclaration à travers des réseaux sociaux, basali ba déclaration à travers les médias, que cela peut retirer sur moi ma légitimité et la légalité au Nazwaki à partir du congrès extraordinaire de Ngandayala. Biloko wana naza ko ebisabino na poko aboye na poko ya lelo, il y aura trop de scénarios pour présenter bino. Mais j'attire l'attention des autorités établies de la République de suivre de près ce qui se passe au sein du parti et de tirer toutes conséquences de ce qui peut arriver. Parce que je serai obligé de me défendre comme quelqu'un qui est agressé. Puisque Batou, Bazako se cachete, Bafingi, Balobi Nyonso, jusqu'à toucher même à mon intime personne. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier j'ai vu que non, parce que dans un biseau qui est en moto, pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, les 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question Koffi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché et tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes.
je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose que, qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché, et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mboka na biso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mbote, bana Congo, Kinshasa, bana RDC, de partout Bozolanda. Émission na bino Zoom Congo Plus, émission bana Ekolo Congo, émission Moro Kitoko Place, tout ça la kaba analyse sur la situation de notre pays, la RDC. Les lots tozali awa, toko solama moke, makamba koleka na mboka, dossier ya mwana mboka Kofi Olomide, oyo azali interpellé na cour de cassation, pour na vérité oyo bisaki na monoko na ye, toko simba pe moke, likambo zali koleka siko na kat na IDPS, parti oyo ezali kokamba mboka, mais désordre ina ndenge ya kosakana te. Alors, nous allons essayer encore ya kosimba simba ba situation ya bandeko na biso ba ko traverser na ngokuna na Nord Kivu na kati ya mboka na biso RDC. Ils allaient comme ça la passe. Alors, ce qui côté pour la première fois aux Ubisoft, toi qu'on sait qu'on a des gens qui vont s'abonner na chaîne Nabiso Zoom Congo Plus TV et pour aux à chaque fois informer quand il y a des actualités tout cela na baimboka. Alors, le long Nazali n'a pas si makasi li sous koleka parce que makamto comme on na Congo ils allaient ko lelisa biso biso bana oyo toye na sima tuzala ki bana lelo to komi parents kaka na kati ya Congo na biso moko oyo to boti pe lelo bana mais to mona situation ya mboka ezali toujours kotika la très médiocre. Lelo na lengi na interpeller d'abord babilenge nous la jeunesse balbaka que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais laisse-moi te dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Kobonga yamboka, ils ont dit qu'on dépendre de la jeune conscient. Pendant qu'on a vu sur le Congolais, nazali elengi lokola bino, nazali ko beta CT, pe ko beta trompette, pour qu'on éveille ba conscience na biso ba Congolais. Ils ont constat le pas pe mawa, komona biso bilenge bakangi biso en otage par des politiciens et par des musiciens. Oui. Ce qui Hollandeli malam, otali malam, okomona ke jeunesse congolaise, ils ont dit jeunesse moko sacrifiée par deux politiciens premièrement et par le musicien. Je vais m'expliquer. Pourquoi on a dit que les politiciens ne sont pas des musiciens? Congolais, il faut qu'on ait que bitumba oyo mboka na biso tu vas traverser na yango zali bitumba bandi le loté et bandi na ba génération oyo kutu tu zala ki na soloté pona toyeba ke le bitumba oyo zali bitumba moko politisé. Toyi malamu ndenge tozwaka limpanda na ndenge Congo depuis 1960 si lelo Congo zali toujours kotambola kaka na mbininga. Ba politicien bazali kosakana pe ko maltraiter conscience ya peuple congolais. Ngaya kosala pasi komona ba jeune derrière le parti politique. Jeunes congolais yokanga malamu pe fongola matoyi parce que makambo za ko concerner biso ba jeune biso ba congolais. Toko sami mingi na ba politicien. Mais il est maintenant grand temps pour na yonangai te ba comprendre conscience. Aussi longtemps toi ko conscience était à venir na biso. Aussi longtemps toi ko conscience était
pour un changement ya mboka na biso tozala toujours ba esclave ya ba politicien na ba musicien. Oko imaginer politicien oyo yo au vota. Obani vote lelote. Oui bien très bien. Tobani ba ko voter depuis l'époque ya mzee. Tobani ka ko voter, toujours voter, mais vote yango et produire nini na biso ba jeune. Ba toto voter, ba toto tse na ba chaise wana na parlement na sénat. Ba oba ko kamba biso na mboka ba memeli congolais eloko nini ya changement. Alors na nyonso auto vivre na mboka, na nyonso auto moni na kata mboka congolais soko tikali kaka na kata na ignorance et vous la passe makasi. Ba politicien depuis époque ya Mobutu, depuis époque ya Kabila, depuis époque ya Kabila fils les autres na Félix Tshisekedi, toi qu'on vivre toujours ba même scène, ba même connerie. Il est grand temps pour na biso jeunesse totelima. Politicien yo jeunesse aux Hollanda. Il faut qu'on y ait ba malamu. Que ce soit de l'opposition ou de la majorité ou du pouvoir, je ne sais pas quoi dire. Ba nyonso ba ko travailler d'abord pour na ba intérêt personnel na bango. Il ne travaille pas pour un changement ya mboka. Il ne travaille pas pour un avancement ya mboka na biso, pour un développement ya mboka na biso. Mais bah qu'on travaille pour un intérêt personnel na bango. Nous devons retenir cela. Parce que bah preuve ezali tangible. Bah signe ezo monana. Jusqu'à quand tokobana kolanda ba 2000 francs na ba politicien? Jusqu'à quand les policiers vont biso défilé pour tomber la banque bakidjalelo. Motozobe la djalelo. Bangwana na kata parlement. Bako mbongo bako faire voyager bana na bango na bas na bango kokene ko évoluer li bana ya mboka. Mais yo nini oyo moni na changement na kata na vie na yo. Ceux qui ba komi na moment ba campagne ba komi kobeta ba tour le roi ba malamu mais awa déjà bo voter bango bo moni ndenge comportement na bango changer ba téléphone comme ya ko kanga pona okuta na ye komi ya ba lelo lobby pe parfois ti akosi sa mandana bo mona epété mais yonde au voter qui est et comme tant jeunesse congolaise tobi mana kati na ignorance to ba ko revendiquer ba droit na biso. Ba droit na biso ezali piétiner na mboka oyo. Ba droit na biso ezali bafouer na mboka oyo RDC. Moi j'ai toujours dit que changement à congolais ils doit dépendre si qu'on a conscience ba congolais, non pas ba politiciens. Ba politiciens bosali biso mabe makasi. Ezala na présidence, kita na sénat, na assemblée nationale, na ba gouvernorat, na ba entreprise publique. Mouta sérieux ou aligné Congo azalité. Vous êtes là les politiciens, boza koyiba mbongo ya mboka pour ne kokende kotonga libana ya mboka. Boa koyiba des millions et des millions de dollars pour ne coller ça. Ba 5e, 6e, 7e bureau na bino. Na ba poste o singala ki botsa ba na mboka ba gérer bokoma kotsa ba membre ya famille ba noko na ba 5e bureau na bino ba na ko gérer mboka oyo. Makamba boye congolais. Aujourd'hui, elle est toujours esclave de ma parti politique. Nous avons informé que les politiciens oyo, lit na bango, ils ont rapport à intérêt personnel. Na Congo, tant que la lecture de les politiciens na mboka, tous les politiciens mon côté na Congo, ils ont défendre l'intérêt du peuple congolais, ou à l'île congolais, à Bonga, à Zalité. Avec tout ce que nous voyons,
La situation sociale catastrophique na Katamboka. Les autorités bazali, mais moutokota la ka congolais azalité. Fait ce qu'il dit, il faut que aux des gens qui consomment 6 ans na yo depuis au côté. Depuis gouvernement, oyo ba lié biso encore et encore, et Kobima. Qu'est-ce qui est fait pour le changement en cannabis au Congo? Pour changer gouverneur, il y avait la Kinshasa. Pour dire M. Bumba. M. Bumba, depuis à côté, qu'est-ce qu'il a fait pour le changement en cannabis? Changement de la ville à Kinshasa. Soki bozo koka ko bongisa mboka te bakambi ya mboko yo pour démissionner. Soki bozo koka te pour démissionner parce que mboka eza saleté. Rien ne marche nzala, pasi, solo, saleté, banzela ezate. Mais chaque fin du mois bozo zo salaire, mes frères. Boza ko escroquer biso, boza ko boma biso et puis boza conscient. N'est-ce pas qu'aux ambongo ya musala oyo salité ezali lisume pour bino ba chrétien? Pourquoi vous faites le Congo comme Pandeko nangai mboka ekufi? Awa nazali su na bandal lelo. Awa twana bandal Kimbondo, bandal Molar, botala bino moko ndenge bandal eza saleté. Bandal Sikine saleté, bandal Tibangu saleté. Awa avenue de la Liberté bandeko nangai botala. Patrick Mouyaya, vous allez même porter-parole ya gouvernement. Qu'est-ce qui te manque? Ya rolobe la président de la République, abongisa banzela na Kinshasa, plus précisément na Bandal. Ba entreprise oyo, net société oyo, futa rampako na yango, metala bisika bato baza koleka. Bobeta katolonga mwana Bandal, Godem Poi, 5 ans en tant que président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Mais Bandal, bozo sala elo côté pour na Bandal. Bandal epesi bino ba millions, mais bozo ko sa Bandal nzela te. Fali Ipupa naza mwana Bandal. Ferré naza mwana Bandal. Jibe Wera mingongo na bino zo yemba ka bolingo. Mais ko yemba po ba bungisa banzela bisika bobotama bisika bokenda ba classe, bisika botanga classe. Impossible. Ki mutema mabe ya Congolais envers Congo. Congo esala bino nini? Bozo nyonso na Congo. Bakambi ya mboka, président de la République. Premier ministre, batu nyonso mboko yo. Bandal et cause à la boy. Avenue de la Libération et cause à la... Sur quelle base ya Moussala, le bourgmestre ya Bandalungwa azora salaire? Sur quelle base ya Moussala, le premier ministre ya Mbokoyo, ministre ya ba infrastructure, ministre souki ya ba ITP, ministre ya environnement azwaka mbongo na Mbokoyo, azwaka ngo sur quelle base? Mboka eza saleté, solo, vous ne faites rien, mais vous en avez compte à banque, vous avez mbongo, vous avez mbongo ya musala, ou vous avez salate bandeko nangai. Awa tozana Bandal Kimbondo, avenue chef Kinzonzi. Na ilanga bandeko nanga botala, ba mai nenge telemi. Botala, ba flaque de oyo, bandeko nanga, na siri ya mvule kozala, ndenge nini. Banye, solo, bangungi. Peuple wana ko vivre ndenge nini, pays le plus riche du monde, mais bazo vivre calvaire. Parce que ils ont un groupe ya ba individu o baza ko zwa mbongo wa mboka balingi ko bongisa mboka te. Kinshasa zero trou bandeko nanga tala Kinshasa tala Kanevo. Tala Kanevo bandeko nangai. Tala Kanevo ya mboka. Bandeko awa tozana commune présidentielle. Pas n'importe quelle commune, commune au président Akola limité. Tuzana wenza izam na poalo bandeko nangai botala isika ba Congolais bazolia botala saleté botala souffrance ya ba Congolais. Monsieur le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes content que mon Kinshasa boy, vous êtes content ya komona limité boy 37 ans ya lit na yo ba fruit na weza wapi 6 ans ou 7 ans au pouvoir, Tala Kinshasa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tala commune Oyo Kola. Bisika Oyo Sarana na bomwana. Tala nengeza salté. Est-ce que vous êtes content? Bala ki sa image yo na mokili que yo Kola na limité commune na yo. Na commune Oyo vandi poko ma président de la République eza salté boy. Wenze place bato ya mboka na yo baliaka nengeza salté.
bolingi ba kinois te, bolingi ba congolais te. Botika kokosa biso. Lelo ya kosala pasi, ya kosala vraiment pasi. Tant qu'on a des ordres au sommet de l'État, bande konangai, ils ont la sonne peut passer pour na mboka na biso RDC. Jusqu'à quand on continue à souffrir? Jusqu'à quand? Bon, on continue à nyoko la biso population boy. Alors, toi ko senga na biso ba jeune, to bima na ba parti politique, to tike la bango ba parti politique na bango moko ba gérer. Le lot congolais a commis, manipulé, piétiné, na ba politicien, oyo, ba ko seka, biso butupe moi. Ba ko seka au congolais. Mboka et joaka développement, ceux qui jeunesse, ba télémi, ba ko défendre ba droit na bango. Pendant que vous avez dit que toujours mutasuka kochola kofinga bandeko na o bazali kobunda pour na changement ya mboka na condition yo vous avez traversé très médiocre, vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau et au sein de la mboka oyo même yeso alobi ngo si tu es fidèle dans des petites choses ako plus makama minene makama mikena no to komona eloko moko te comment makama minene e ko sala na kata mboka na biso. IDPS Bangoana, parti au pouvoir. Tala des autres la kata IDPS. Les sonini oyo IDPS ba pesi ba congolais. Chassé Kabouya à tout maintenant. Bo initié pas moi si mon konziamboka. Te oya moi si mon konziamboka eza ye moko ngana oka ki intervenir numéro azoloba. Bo eza makamuna ye. Alors ça dit non, bo bundisi bonimi débat combat est comme à niveau spirituel. Et comme à un niveau, bon, moi, je ne sais pas. Azam Nzambe, je crois que, à un moment donné, monsieur le journaliste, il faut payer ce que Yogi paye bateau. Au moins, gestionnaire, Azam Moutumo, Azam Fugete. Aux gestionnaires, aux Oyoka, Batou, Namatoi, il faut Zamatoi Milaï. Bah, il faut au conseil, Oyeko Yoka. Mais ce que gestionnaire, ils ont qualité. Quand ça t'est, ils ont qualité. Moutumo, t'es na mokila pas Yesu. Oh, nyata mo. Mabelo biso na netinga na otozo nyata. O aza parfait à 100%. Il n'y a que Jésus. Mais biso nyo surtout il faut toyeba. Ato tanga ba PhD, ato za doctorat, oza bani tout ça. Il faut yeba ke loko moko. Ata moto ya kombolaka, ata moto ya pusu, agoye ko apprendre yo ezali. Mais avant Ibarde, est-ce que vous m'avez dit maman Marthe? Parce que généralement il y a Marabino, après Marabino ba conseil, au moni maman Marthe. Asi abunda mingi aza mama na biso moko o to tikala na ye papa atika biso nzambe abenga ye to tikala na mama na moko mama Marthe bon na lingaka te soki biso peto ya mikolo soki makambo eza pa na biso le to bongisango biso moko to kende komona toujours mama Marthe. Papa, ce qui est plus grave batu nyonso baza koloba wana babimi ba député na signature na ngai. Oui. Vous avez oui. Papa. Ce qui est plus grave, batu nyonso baza koloba wana. Babimi ba député na signature na ngai. Oui. Vous avez oui. Yakanena batu wana papa. Il dépasse le pouvoir. Au tchali biso ba chambre de combat, comme on appelle la riti 12e rue. Kebana wana. O ba tambola na jeko. Lelo oyo yo obengi biso bakilisi lakisanga hii video ya Kabuya o bakangi ye na la police na peso $1 million na peso siko deka na telemia nalandi ba menace ndenge nyonso. Mais vous avez vu le week-end ici un groupe de gens balati bilamba ya rouge ba marché balobi tozokende koboma Kabuya. Ngana za koyebisa bino na pokwa ya lelo boy. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Kabuya est légitime et légal. Voilà. Ce n'est pas un petit groupe de gens au Bakoloba
basali ba déclaration à travers les réseaux sociaux, basali ba déclaration à travers les médias, que cela peut retirer sur moi ma légitimité et la légalité au Nazwaki à partir du congrès extraordinaire de Ngandayala. Biloko wana naza koyebisa bino na poko aboye na poko ya lelo, il y aura trop de scénarios pour présenter bino, mais j'attire l'attention des autorités établies de la République de suivre de près ce qui se passe au sein du parti et de tirer toutes conséquences de ce qui peut arriver, parce que je serai obligé de me défendre comme quelqu'un qui est agressé, puisque Batou Bazako se cachete Bafingi Balobi Nyonso jusqu'à toucher même à mon intime personne. Les sonines oyo lelo toko mona na parti au pouvoir. Obi balobi ceux qui ont allé capable de gérer ndako na yote, comment on gérer bandako ya bande ko misusu. Na ndako na yo mo allé incapable de gérer yango. Tala désordre oyo. Ça prouve que nous avons de sérieux problèmes na kati ya mboka na biso na oyo etali ba autorité ya mboka. Mboka comme na ko tambisama na volonté ya batu, na choix ya batu, na ba émotion ya batu. Donc ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Bakare minier libana mboka et komi nango ba entreprise na bango personnel ba cop libana mboka koteka ba minerai mboka ba coopération na bango. Ils sont là en train de s'enrichir. Nous les peuples congolais toi toujours mettre bango maboko au lobby boye pour na pouvoir ba qualifier le rôle ennemi ya mboka. Bandeko mabenini oyo Kofi Olomide asali. Kofi Olomide ma benini ya sali tant wazali ko dénoncer koloba ke mboka na biso autant ko vivre ezali très médiocre. Ma benini Kofi Olomide asali tant koloba ke ba ko gifler biso ba ko beta biso ma benini ya sali. Lokutani ni ya biso na mno na place wana. Toi ko vivre lisusu na démocratie te. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un biso, qui n'a moto, pour qu'il n'a front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période entre guillemets de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, les 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Kofi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller
au marché, et tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas tenu, comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité en Mokanabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Oui, comme état dictatorial. To comme na régime dictatorial. Toloba te. Donc Congolais o azali mayela ko réfléchir te ko tomla mongo na été pona makamamboka. Bakam Kofi alobi oyo mabe ezali wapi? Mabe ezali wapi tant Kofi akoloba boyi? Ba oba ko détourner des millions de dollars. Bo kanga bangote, bo ko interpeller bangote. Ils sont là en train de sillonner le monde, de faire n'importe quoi, aussi ma bango azalité. Mais seulement bateau ba ko dénoncer le mal, ne bateau bolingi bo kanga bango minoko. O mboka ndenge nini? O mboka ndenge nini? O mboka ya ndenge nini na kotuna biso bakonzi. Bakonzi ya mboka, quand est-ce que tokolinga mboka na biso? Oyo boko sala Kofi Olomide, botandi ko pesa image nini? Ya ko bangisa peuple baloba te. Peuple ba jirte. Soki na kati na bino batmayele bazali boko comprendre le langage ya Kofi te. Mais c'est regrettable. Tant que Kofi a kolobake guerre égalité, il faut qu'on y ait batamayele. Pourquoi vous voulez penser à votre manière? Hein? Il faut boyer quand on Kofi a kolobake toza na guerre te aza kolobelango na angle nini. Il faut batamayele. Il faut boyer bango. Tant ozo bunda na mutu. Batse bino bitumba na mutu. Na kati ya ring. Et que mutu wana batse yo adversaire na yo azo beta yo. Yo oza ko réagir te. Réaction ya batu, langage ya batu ekozala nini? Ke yo obundi. Batu bakobake yo obundi? Jamais. Babake babeti yo adversaire na yo abeti yo. Ozalaki incapable babeti na adversaire babe ngo bitumbate. Babe ngo lâcheté. C'est ce que nous vivons ici au Congo. Ozana papa yo zali mwana. Ozo le kananzela omoni papa na yo bazo beta ye na voisin. On ne coupe ça message ni papa na biso azobunda. On ne coupe ça message que na moni papa ba ko betailler na voisin. C'est que mboka na biso ezali ko subir le lorsque to loba vérité o to loba te. Pourquoi vérité ezokoma les kama na ba autorité ya mboka? Chaîne nationale, chaîne o ezali censé qui sa actualité aux alina intérêt à peuple congolais, mais les chaînes nationales oyo to konana ki na série ya Kabila les lots ils ont répété même comportement, c'est-à-dire chaîne nationale comme une chaîne personnelle individuelle qu'on a vérité et kanakate et comme chaîne moko politisée. Alors, tout ce que nous voyons ici, c'est que nous avons bisoté peuple congolais.
Peuple congolais, longola kubanga. Longola kubanga. To défendre ba intérêt na biso. Tant que Congolais, défendre intérêt na yo. Au comment la Congolais a travaillé durement. Mais t'as la salaire ba ko futa mutu $100. $100 pour mutu sala nango nini. Mutu so bana musala de 6 heures. Si 17 heures, 18 heures. Vous avez payé à la fin du mois $100. Pour ça, on a $100, on a le connu. Bah, expatrié, bah, konyoko la ba congolais, na ba entreprise na bango. Peuple congolais. To la mouka. Ceux qui IDPS, aux alliés dans nos partis au pouvoir, bah, ils ont dans un désordre organisé. Vous pensez que Elo comme là moi kobi mana place au désordre ezali ezate. Alors ba congolais de partout to joami lit nangiza ke congolais otangi ba parano batangi siyo parfois yo mo otangi na ba difficulté ti aussi la classe comme na niveau au comme na ngwana. Mais nous devons savoir que aussi longtemps toujours banga pour défendre les droits na biso. Bamboula ezo kende ba âge zeli ko pusana et la personne qui va regretter ezali kaka yo oyo kovanda okomi na âge moko moyo pe o réagir ezali te bana na ba komi sacrifier. Génération na ba komi sacrifier. Il est grand temps pour na biso ba congolais tous en conscience. To condamner mabe. Ceux qui au monindo qui va baka belela yen avant que mon na yo sanini. Et kauka. Alors Makusa excellence na ki awa pona simba ba dossier oyo. Ils allaient très sensibles. Oyo zanki ba congolais kimia. Makambo autant que mon aya konyokwa ma ya peuple congolais oyo. Non. Il faut makambo ici là. Donc il faut makambo yo ici là. Congolais faut on a ba droit na ye. Congolais il faut à bénéficier ba droit na ye. Makambo ba manipulation makambo na bino politique oyo ba ko sala biso na Congo, c'est politique moko yakala. Yakala. Dans les pays africains, ils ont développé le Bango. Ni les gens na Congo pour Congo et le développement. Nouveau gouverneur il y avait la Kinshasa. Tout ça na période il y a ba elanga. Au moni banzela ndengiza ya ko beba. Ozo sala déjà elokoni. Regardez le comportement bototé yamboka. Congo ezangi nini? Sima to na sima, to na mabanga, to na goudron, to na nyonso, to na pétrole, to na nyonso na Congo. Qu'est-ce qui manque pour na mboka na biso etongama? Ezala ba s'il faut même qu'on soit ba partenaire, qu'est-ce qui manque na mboka na biso pour na ba partenaire ba tonga biso mboka na RDC? Alors, vous allez que ça là, biso ba congolais passé. Et message oyo n'a quoi adresser en na jeunesse congolaise. Une fois de plus, bo quitter ba parti politique nyonso. Bo bima na balabala, bo défendre ba droit na ba intérêt na bino peuple congolais. Bo condamner ceux qui placent ma bezali bo belela. C'est comme ça des changements et na katamboka. Mais aussi longtemps to kotala ndenge ba ko mema biso. Lokola bantaba ba kati kingo. Changement et vous allez ceux qui tout limité. Alors ceux qui vont s'appeler qui na émission, bon partager, bon aimer, ils allaient qui ont beaucoup de excellence. Tout sur la kamamboka parce que bon on a besoin de ko dépendre na mboka ngo. Botka malam na mabota na bino. Merci.